Mama Mado Mama do pesanga no lipa na sali la chérie na nga petit déjeuner ok musala nalengela libala na ngai yaya libala ozo evantele biso mama na tona ke ko servir mobile nanga mobile yo kayaka to vanda to yo mikotisa ka kotiki ba parano yo ko mikotisa ka ki chérie oyo evante mama na lengela libala ngo ya modèle oyo libala fo mobile ya ko prédoter après doter te ka ki chérie yo ko mikotisa yango zo ko evante mama na lengela libala na modèle ote mama do wana za rêve nanga aza mobile nanga bomwana en plus aza responsable na linga makasi mobali ozo benga responsable mais lobi bokofana na ndako okomona pe akokoma ne irresponsable mais na kati ya libala ba caprice ebele te fozala mwasi ya respect foyeba pe ko respecter mobali et puis ndenge eza boye ba caprice ebele te na mobali balingaka ndenge wana te il faut yeba pe kolamukaka tongo 4 heures otema ya moto na yo oteli mobali asokoli po tena mayati nalamuka tongo makasi bongo pwani mama donga kokana makambo olamuka tongo bongo te na libala il faut koyeba kolamuka tongo olamuki na tongo obongisi ndaku obongisi mbetu oyo mobali alalelaki obongisi badra osali tututu propre mibali pe batalaka mwasi nio ya kotia na ndako soki azotala deya na ebandeli propriété eza te azomona ka mvandi mama akobwaka yo po mibali nde baza na batalaka mwasi nio ya kotia na ndako avanda na ye mpo na venir propre et puis bongisa lamba kitoko bongisa bilamba mobali osali nyonso osali oyo mwasi asalaka respect ba caprice ebele te respect surtout eleka na mobali respect eza te kovandeli ba telefone ba android banda bade kofina telefone manzaka milai mobali akotika bilamba wana konika te ozwi manzaka te milai ovandi yo lobi ke yo mwasi libala bongo bakobwaka yo mama bakobwaka yo ya rose oza mwasi kitoko ya rose oza kitoko makasi na sepeli penda na opena mwasi kitoko ya libala nde ezalaka libala mwasi alamuka 4 heures biso tote yo wana tokosa te mwasi fo olamuka 4 heures servir ya papa kowela manzaka wana te manzaka na iratio libala kala mingi te babalo yo bakobalo na manzaka mobala kolia manzaka na olamuki 4 heures obongiseli papa osilisi oke na makambo chambre osisi na chambre olongwe na chambre obongiseli papa odejeuner nyonso makambo nyonso osili mama obongo bongisi mobala bondo otali mobala mingi kitoko veste yango olatia ngo ndeni tana bosono na cravate na kitoko makasi boye papa merci mama do naokanisa malamu naokanisa kaka mama kanisa vokota libala biso bamama no toutana mabala pe tomona pe makambo libala eza feti te eza ntango nyonso feti te pasi ezali ta ya kosepela eza mokeme ta ya pasi ezalaka molai yo oza jeune fille fo yebake natangaki classe na nga nazala mosala nga nasango be natekaka po omemaka mwa quelque chose bosangisa na mobali atie ndambo yo mpo otie ndambo po lobi mobali akozanga po yo okoki kosunga ye ata na mwa batransport mwa kolia soki oyeka na fe na libala eza feti te bafacebook to obwaki robe mpo omoni ke yo bapredotaki yo expose bafoto eza bongo te pasi eza makasi na libala mama na ngai eza motema makasi bajeune fille ya lelo bamonaka prestige ya bali esengo ya libala ezala na motema monene débrouiller luka eloko nini osalaka mpo bando contribuer na libala bongo nde okovanda na libala mpo okoumi rosa omoni toyebisi yo bongo tozoteya eza lokwa conseil bafie ebele bazotula mpo na nini bayebi makambo ya chambre te bayebi makambo ya kobongisa mobali te bayebi kaka kotia maboko likolo manzaka bateli bango na basili milai lokwa bandoki lokwa bamami wata ozomona libala balengelaka nde oza na mobali no boye ya fo yoka conseil oyo ekende pamba te fungola matoi fungola miso sino te mobali no kokeninga mwasi mosusu mwasi wana kosali makambo kitoko aninga mongala miso gba yaya kosuka mama mado mama